Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira pas. La grâce de Dieu vous informer sur notre souci majeur. Partagez, likez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Nalingi bino ya trop, bino bat bozara fidèle na chaîne na biso, ou partagez kabo et makabo commentaka. Merci en tout cas la fidélité na bino. Bon continuer à partager, hein, bon liker quand vous salaka et ça façon à soutenir biso parce que bino boza biso boza vraiment à la case mon thème. Alors merci énormément à vous les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission comme on a toujours l'habitude de le faire. Boya ba maman ba papa ba jeune bon ba mitou et salaka. Bon s'installer on confortablement dans le mood de l'émission. Tout mes canons sur le sujet j'espère que vous m'avez déjà titre. Alors, dans un audio, il y a son on a reçu la bino. Vous vu que ça fait quelques jours, moi 2 ou 3 jours, tout mon anité, donc vous comprendre que santé n'ingana qui moi mouké, donc mais je suis là tellement vous informer, c'est mon souci majeur. Dans ça là que fort vraiment na solo la na bino babonné nanga parce que na miss bino, na vu que bino peut au miss nga, donc na miss bino moi 2 ou 3 jours, mais on n'a pas de choix. Photo sur la mambo, c'est très important, ok? Alors, prenez déjà un verre de jus, quelque chose à grignoter, mettez juste à côté, parce que un bozo grignoter wana, to solo lana bino. J'espère que vous avez déjà vu les titres. Titre, il y a papa na biso ou ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nazo expliquer bino mouké, parce qu'il y a des audios au boroyo kabokang mamatoi. Bon, déjà, elongi à Marie Tumba, wana famille Tumba. Bon, et que c'était l'année passée, mais qui a problème, n'a papa ou ça. Je vous explique, pardon. Marmenginda qui wana ote, ba pesa ki Maria Mongo, pour ça la faute témoignage, patati patata, boebi, binonyoso. En tout cas, tout ça qui vraiment ba vidéo est belé. Concernant sujet à famille Tumba, oh, bah ça, influenceuse, tout le monde a rappelé maman na bango sur les réseaux sociaux. Ba leki Marian Tumba Sheila maman sociale ba benga kaena bande kona bango nyonso wana bazara sur les réseaux sociaux. Alors ce qui s'est passé par rapport à Maria ndinga lobaki ke papa wale sa benga ki asa la faux témoignage to mona ki biso nyonso papa wale sa pe a répondre ki alobi que non ayebi mona wana te en tout cas il comme na niveau ba porter plainte et tout mais na mona ki moto et yaki ko bomana. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moto epeli na famille Tumba, s'il vous plaît, vous à la tête reposée, non la bien ma vidéo, ba audio, tout sur la tête reposée na ba maman au mito et salaka. Ba tu as sentiment te ba to ba mi maman na mon préparer réseaux sociaux tété. Là on a parmi ba to ana té. Mboma sentiment nazara na ngote, j'aime bien être juste au milieu. To sur le roi mikolo, to sur la na sagesse. To za te ke o moni likambala moko o komi o solo la par émotion. Non, j'attends. Il y a qu'à réfléchir, ok? Alors, mes amours, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, te peli na kati ya famille na bango, ba influenceuse, ba kangi maman na bango, ndoki. Moi, te peli, je vous dis, tout le monde a qui ont le rôle la buzz, mais, ils ont vraiment, ya sopo, ba audio, ils allaient dans chez la bino, juste quelques minutes. Alors, ba te peli, ba lobby, ba sakanarana, mon sel lanzambe, selon des commentaires, il y a trop de commentaires, ba lobby que non, tout ça, eza losambo ya papa walesa mosala nzambe surtout so aza innocent okopote buzo bato kosaka na été to mona ki basala ki ba vidéo bato babenga bi mama Bibiche ça na émission oyo ngako na ngana tika na ngana bia émission na osala ngote babite mama sala nanu ngena bite na no to solo la ba yebisa ki papa walesa ba bimel le rôle aventurier mo ayena mbongo apesi bon po basala nani témoignage à lukuta tout le monde qui silence
Pour na papa walesa aloba ke loko tabi ya ebiete. Ba ebisa ke ba lobi ke no papa wana to ebi ya uti mboka wana mama social. Papa wana uti mboka na lukebne video wana ane ko beta bambunda na ele lo komi pasteur. Kote muso bi papa wana aza baba to ebi ba ke ndoko sokolo na mai kune papa baba mai malemba soki mai soki biloko nini wana. Papa garda ki silence. Mais ce que lelo to loba ba influenceuse bakangi papa na bango ndoki. Mama bango ndoki to ebite prière ya papa walesa silence na ye eza fimbo nzambe nde beti bango tonini s'il vous plaît na loba troté na loba na simi mission to banda na audio moko OK alors est-ce que vous êtes prêt to décoller OK boyoka mama na bana ndenge ba potani OK wana siko on enchaîne la bino eza ya mwana liboso maman social azo répondre maman na bango do bango ne ba répondre ki papa walesa OK boyoka wana mwana aoloba na mama ata babuki maison faute na nga mona kanga maison na nga bien te elo nye malonga ba yibia oyo sale okiso be na okison o mutune sala te ma sociale Prince Babia, merci pour l'éducation Prince Babia, merci pour le motema non munene ya wa biso bata YouTube to le kika bata TikTok modelo malike asambwisa bana wana Prince Babia, wata zongisa Prince Babia l'orchestre ngam na lobby. Azongo yatingo wata ngam na lobby. Nazam Yem tendance gérer boutique. Yem ta gérer boutique. Abo quoi explication place moto ya mama na bana epeli OK boka histoire de bandaki na bisi bango na bi anga na bimi les années le premier sont na bimi mais les deux beautés katé les trois beautés katé ko paiement pour travailler mingi comprendre na bimi na ngai puis ko kina tumi na yo zonga na kuti mambaza ke na comprendre que yene yende na bango fêter na eko na lali les deux les trois na bengi Rebecca na bengi ya mon nom les quatre na bengi Rebecca o bi Rebecca ya mo zepa na o azate na bengi mama na bi mama ya mo zepa na yo o azate directeur takinya ba emoji wana ya rolela na se perdre comment se fait avant dans la moi na explication ni na kopesa numéro nezo les capete place ça na yebité ozolandanga ya or akenda ki na azula fimo boendako afutela kaye nga na yebité ba jour wana ake kovanda mili pa mwasi ya mwaza 21 ans na boité peut-être ça na vie ya basi et tant qu'il y a que maman sociale a supportera absence na bisoté na benga tay na ibisaye maman sociale soko lukinga naza akosanga ta place mais na ibake azali na ebite bato ba comprendre te maman sociale azali ndeko ya Maria Ntumba o aza influenceuse na TikTok bato basara ba TikTok ba yebi siko bangonde donc ya influenceuse oyo aloba que influenceuse oyo aloba que non papa wale sapesa ki mbongo pour ça la faux témoignage nde yaya na ye donc na famille na bango nde moto epeli pour bato baso comprendre te donc selon bango bapesa ki bango mbongo Maria asala témoignage et papa wale sabi ayebi ete siko na ndenge famille na bango epeli moto non tina bino ba audio bato balobi que non eza film bwa nzambe
pasteur peut-être à l'obéla qui va mabe, peut-être à celle-là, bon prière pour tout le monde qui juste silence. Mais si ko bolanda, mamozo les na famille, bandeko, au-delà de tout, hein, ba parents, soko botami na famille, mon éducation, à ta bonne monte, mais tu as une très bonne éducation. Chaque fois, soko talika parents na yo boy, pesa ka ba cadeau. Soko fandi ka boy, pesa ka nzambe merci. Éducation surtout. Bon côté mais éducation. Bonne explication. Tu vois? Comme on a commis, na epsi ngana bi te. Ba epsi c'est pas moi si na wana les 4. Na bandi ko lela na tali place mbongo ezaki na moni ya moté. Na tali personne na moni te. Na bute ko sukula na kindaka ni sous-vêtements ni soutien. Na bengi na ebisi mama tina ndo ni ngwa Jeannette mama tina ni ngwa Jeannette na bengi Jeannette mais ya momo na ti aza wapi ba kidnapper mwana ou bien ndenge oya chabe ko banga te mwana ke wana Jeannette petite sœur na ye ya mona petit frère na ye donc baza entre bango quoi ba leki na ye quoi avec ce place mwana za comprendre ozu moto nga wana ye na kende na sitas na zandu kuna likolo place ya make kovana na ke puta ye alati liputa ye fiwana paka ngi liputa na nzoto na simbi mutu na bandi kolela na bandi koloba pourquoi ya mona sali yo mungu e bela ba confiance songa na zo peso est-ce que yo ko ki kolongwa na ndako lola la place a bien oya kovanda awa na bengi ba moko mama na bandi ko sindika na zaika kangana Jeannette na bengi mama bana pourquoi ba sala ngapo na bandi kolela ka ba n'importe quoi émotion mbala mama ya bengi nga allo echaboza na bise na za déjà ko sala des autres te achi ko t'appelle vidéo isa comme tamte mama to ko cha des autres te upaka ni za te ngapaka ni za te aboy ki na ekutu ko ta makambo uzana benga paka ni place ni za kama be bakoki ko bambo loko mama ya ko benga paka ni tonga bengi paka ni ko zo moto ya ki ya ko ta libala pa bandumba bref c'est pas bandumba oui et pas si wana bandumba bana na hivi place la place bandumba no baleki na bakendaki mibale mpona azali na bona ndako awa nafandaka na baleki nanga mibale epui na mwana leki ya mobali nanga moko mpe ya mobali comprendre bazalaka 3 na 3 wana kaka mwana leki ya mobali nanga nde azali na ndako oyo wana ya mibale wana baleki nanga bazalaki te bango mibale bakevande pa mwasi yango nazobenga bango bazoyamba telefone te comprendre to nakomi na moni na bango premièrement motema ekitinga malgré nakikanda nalobaki etanke yaya Maria ko binga paka ni pardon kende ko tika masa pièce na ye moko te kanya ye ko zo moto aye ko so ya komi ayisi na social kita na lingo na insister ko kita abiso meki na obeta yo kita na se akiti na se ala yebisi ya mo beti porte ya mo mange ezanga ya kani ma social sa kiti o sala le côté yaka ya mo alati bilamba o ya kani o kino la te bilamba alati bilamba okitana nga na kiti na se Maria pe na baye na mutuka na mobali na Kevin ya makoti na mutuka Kevin baka na zu moto nga pe na zu moto to ye pa na nga na ndako likambo na salami le 3 na ba 11h na bonsanité to na ndako na bantika ko loba ngobi no ye batibi bo futanga ka bola muté ko na sala bino mabe ye mona ndako za na kimete oke ko vana na place bo pe na basa bandumba Olandinga pesa ikambo wuti Géraldine. Asilisi aleba kani kutavandi na yeka akina abimisi bambongo na konte bambongo. Na yebisi ka mama ya mbongo ezaka kokoka bake. Petit frère abimi libanda mama bengi. Yango bino pina boyo kati boza bakizingi. Tala longwano kana ndako ngwe. Longwano kaka wana mama. Directement ya moi selinga message na WhatsApp. Tikala malamu nga na kesi oza na posta na nga obengi nga eswinga na bandi kolela na bengi mama ngobi mama uleto coincer mwana ya mwana ke kokote pa mwasi yo zo yebisi so alongwa merci mama zwinga kosakana na ngai te na yebisi yo mobali wana yake kokuta mbongo meli kama nini na mwana bato na banana bala mama linga ka ko détruire na ngapwa mobali mbali mtandao gérer boutique tozaki na WhatsApp na bisi mama nzamba pambola yo voice nanga la sala na zana ngope na kotsindelo abi mama oli ubanata ko sambila
on a biso bana mais yo za kaka ce qui va pesi yo kaka rapport pas pour ibali na biso ce pesi yo kaka pas pour ibali na biso finalement yo lingi ngana bala donc nazunga ni nazaki na nga célibataire ou bien ndenge ni mama finalement kanga mbanga no nyama yo zo bala ngabo bise mama naza déjà mokolo sina bala zo comprends plus problème outi ba mona ese mama na bala ki naza mokolo ko ba lugangi na ngabo te so yo kinga na likamso to sepelité benga ngai na ko démarrer mutuka na ko ya soit au futi moto oyebisi biso tande to vanda ki biso nyonso mutu moto bouger bozela nga ko mama biso to banga ki s'imposera vraiment bino sonde ko vanda ki na bozela nga na zoya tenga to zela aye tant que maman oyo alingo cha kimia na bana na ye to gangili mona to coincer ce qui place mususu nga na silika ki abenzinga mupanzi ebisina keno yaya bon pété na leki chose na leki ye directement na mobile nanga OK ko bana nga bongo na pesi yo défi kasi omoni nde bozo sala bana nga mibali na pesi yo défi bota total na leli Géraldine ko ndiye musisa mukia makole longwenga na bisi mama olobi na nga enfant chéri na yo nga nde zolo bana nga bo mama okana kinga yibye problème nini kaka Géraldine, Kosila. On tapotait pour faire un commentaire. Tapoter le live, mettez les cadeaux pour faire un commentaire. Tapoter. Nakena boutique. Maman finga déjà bota. Total on a pesi au défi. Nga na obi na yenga obi mama. C'est que vous avez na sima na nga yo linga olia kambongo. C'est que linga na sana kimete na bota te. En tout cas na soigner ça ki mama. Tout ce qui kana voice na ni esili. Na kei na boutique na bando sala inventaire na sala inventaire na yo il manquait 17 000 ezaki na lobby siko na dena nyunga mutu mafaki na futa yi mbala moko mbali nga banzi ko luba place bozo hanga mabe soki na baki kana chaka kakaye na big o banda ko sala inventaire mama na bina linga ki déjà banda ko luba aye kaka ko kabola bana na ngai banzi ndenge nya na papier na big tatika ki omoni de inde liyo bale pasi o yozo mona izonge dingai. Vous comprenez? Ben nanga kota kanini na makambo ya famille biso alobaka te etali pété nde bomona kani na bala pauvreté na biseki mamanga babala kinga basomba kinga omweke na chaki mungu na pilipili mais soki na chaki te na kobota nga na koza kaki esclave famille te to disita makasi na mama ni na ngoko leka na remarqué que mbongo ezate na sala na zo biso bete Géraldine 2 semaines batamu na ngaka na TikTok bien mais na lila chaque jour nous bato bozo finga oli bo finga ngai bozo finga kania bato okaka mobali ya ebisi yo zwa papier na big salaka entrée sortie ndabini mabe ndabi mabe est-ce que ba maman nyonso ne bozala ka bongo ba maman bazana bana ba kuluna ma sociale zela na yo kama sociale zela ma sociale s'il te plaît au fait moi si je comprends bien maman la bino de la problème la bino il faut voyer bango bon faut la commentaire tout à la bateau ba oloba la biso après bon kanga so mon bateau finga dozo solo si je comprends bien maman la bino déjà zaki de l'eau mon belata motema ça veut dire aki déjà là ba ko pesa ke da ba rapport aki déjà là ba rapport la bino parce que au fait le problème c'est que quoi au fait biso dozo condamner le fait ngai personnellement j'ai condamné le fait que problème aux réseaux sociaux. Oh, maman kalabanda ko tamba na ba ajni. Ko ya ko na ajni. Maman kalabanda. Kuma ajni ba viola qui est. Mais c'est là que maman ka ça va pas biso. Ba viola qui est. Je dis ba viola qui est. Hein? C'est là comment? Je na lobi Tant auquel il va les aussi maté fo boma. Oboti mona liboso, aboti bana 10. Aboti grande sœur nanga, aboti ngai. Maliba les âmes ozo vanda ka pona bana oboti c'est qui est bien GG na lobi boy to ke za ke ba na omona ba fie bele omona fie aboti na mibale misatu 4 c'est que non mona ke kuna ezo simba te a changer que les places et ça tant yeza ki ko bota wana libale za ki mabe papa so na ko nyokola ye
pourquoi avandaki? Pourquoi avandaki? Faki aboma na ye akele pe babala ki etende nga zolo bawana. Mais papa biso abala et papa zaki diamantifère. Papa biso zaki na mbongo ebele abala ki mama biso bien. Assombele na lopango ba mama ebele oyo. Na makambo mama biso salaka baza ba locataire peut-être. Mais maman biso va na lopango ya papa na biso. Toza na balabala te. J'ai nga naza pona makambo na nyonso te lelo to bimi bana mabe na TikTok. Mais loko nga na clôturer ko ebisa yo. To sali mama biso oyo il faut pas saler la ka mama. Oyo bena il faut ko saler la ka mama. Et puis to continuer na so sala ndo loko na ga. C'est là non pardon. Non, c'est là j'ai okoloba. Yo ka passer. Non, okata na lo bande bo pona na charge te. Omoni mobali na banda bala ngana na mobali na mayele. Paka nana bomona na batba o finge ba sakani ba moni lokwa ba kaleson ba papa ba. Ah vraiment mayele. Ponga banana koma na kani makambo ebele na tika. Nga zeka ming ko yoka mama. Mama zo linga détruit nga sans que nga na yeba. Na boma libala na vanda libanda kaka pona zaka dimanche bo déjà na kendaki to vandi to zo mela bat bazo mona ke mona na ya ye. Vous comprenez? Banana tchangwa à distance. Et comment ça a un problème? C'est qu'il y a l'autre ce qui a signé ba pessier et l'autre ba pessier même bon on est tourné ko pessier liboso ezate. Et dédé ba pessa ba na mi ba li conseil té. Bana ba sala o nyonso ba lingi parce qu'il y a moni la ki biso passe. Bana ba na droit ya ko sala o nyonso bana ba lingi. Il y a moi qui ne golale pas moi si ba benga ba pessier rapport place na fingami. Jeannette so bino ba Jeannette maman tina Jeannette ki maman ba la Rebecca. Toi na ba problème pourquoi bolingi ngana suka mutema na loba. Jeannette akenda maman so tona ki maman malamu. Ndamateli Jeannette ngomba ke ko sambela la vie à Jeannette. Maman ke ko sambela ko tshaka na kwiti. Papa na biso papa mabe. Non. Nanga songi te ko yeba makambu. Oh na yi. Boza na posa ko yeba. Non. Bana posa ko yeba faut bokota na famille bokota. Maman do détruire baloba na maman te. Alinga biso to zana kimia te me fonga na sola na Maria te. Me fonga na sola na Rebecca te po ya zana kimia. Oso na zana bango to zaka ini to pesa na ba idée faut ko sala bo. Il est sur to na sola ta na Maria na so sa Rebecca. Il y a sala ka kimia te. C'est que to vandele likopa. Maman ndenge nini oboti bana na onza ba pamboli. Okomata ngomo ke sambela TGG. Aza maman, aza kaka maman to boyete. Mais sur na comportement o ndeti nga maman sa paso nga mutema. Bat ba finga nga, bat ba loba na ndimi o ekoya eya. Merci na kiti. Pona batu oyo. Bozolo bake mama ya Maria ekopesa matière. Eza faux et archi faux. Matière euti na famille bakani. J'ai dit et je l'ai. Kaninde mobali ya mama sociale donc moi si o autre pesa explication. Mobali na ye. Donc famille ya mobali nende ba bimisi ba conversation ya ye na mama na bango. Donc belle famille na ye quoi. Répète. Audio ya mama ya ba Maria ba enregistré. Mama yebi na makama ba réseaux sociaux te batu bazo benga kai bazo enregistrer kai bazo publier. Mama wana azokamwa mama wana kuta finginga boyebi ete saratola wana zaka lokandoki wana zo luka matière akayitinga na kobenga ye na pesa ye matière. Mama ya batu elle est innocente. Bomoni chara mama wana Vicky aba mama oyo atabana ne ba osali mabe a protéger bana na ye ba Vicky wana pour comprendre on a ba langage na ye na ba audio abimisaki. Pour mon aki, maman oyo, malgré bana ba onyo kole mana bulingwa mwana ya bana. Tala place azo senga mama social mbongo. Abi mbongo na ngala simbisa kiyo. Ona kabela kiyo zwa. Malgré azo lele, alobi mbongo na ngala simbisa kiyo. Pour maman lo nga ya mungala boy. Zongi sela mbongo na ngala nyoso na simbisa kiyo ngala osenga bongo. Mais maman wana zo lo baboy. Zongi sela pesa mbongo ona bombisa kiyo. Kata o na kabela kiyo zwa. Longola pe ba nyongono nyoso na zaka nango. Ndambu nange etikali tinda mwana moko ya kotikilanga. Mi est placé te ya o sola.
repatas na lobango pe na beta masolo parce le kakanga tana sala bo na sala yango tuna na kikole kero tuna kikole ba yebisa yo kana sala na batali bongo te na sala ba voyager ba patron ba kolo ba bandia 5-6 na zo shira ngo ka mwasi na ye na zo shira ngo botuna te la sala bo zo anda bo kenga na koi bo na sala do bake na koya e boko za mayele te na sala ke sevo na ganza batitela na pe bibali wana zasko mama ye moko aleki azoloba bando ngape bandimanga bapesa nga bonye na kokola kabino ya boza na lusanzo na bwana kati ya file na ngapenza na otalo na oseko yozo kama teke mama wana maneko sunga ya azoloba na kama loba makilo kwani bona bango tena cheki vina na ndani oluti tuzo banga teke ozo mitula teke na pembe na zwaki na kufaki ona bomba bino kwa nzamba zaina ngambo na nga amona ka charge na zaki na ngo abatela kinga kaki zengi oyo obanga na yote yo kanisika yo monde ozofuta boza misatu na liste na ngati na liste na nga boza 3 bono baki Rebecca ngana soli kinduma na batu mususu ya famille na ngai te na lingi mutu famille na ngate na lingi mobala ya na ngate Rebecca ndi mobali na eponga kaka ilo mabeo ndi na mabeo soke zakata mobali na nga bimina leki na nga ziki na sena baleki na nga basi papa na bino bimina bango nga karema na bomile bala na kei na bomile bala na kei na liboso mo ki liboso nzambe partout na raison yende avanda wana lokola pona ki mobali na ye na baki asala choix ngai be mobali aponi mobali na za librati oso yokanga na zolo keleba problème oso yokanga na olukaye tala na bande ko yebisa bino boza matoyi kizengi na yonde lekebelo bande ko yokanga zo sebitoke papa na bino o bozo mwana ki mutu mabe aza mutu malamu na bande ko loba ngo boza bana mikete esa na zaki hypocrite amene ko yebisa bino papa na bino bo mwana mutu mabe aza mutu malamu ngayo bo mwana mutu malamu na mutu mabe na yebisa ka bino na yebisa ki bino na ndona chuliba balo bake nuni nufwa muma na kwambila na yebisa ka bino papa na bino aza mutu malamu me azoba ko jeke ki malamu na yete ngayo mutu mabe to kipenza me nazo jeke na bomba ki kindo kinanga na kata libo lelo kwa bolukia ngo boko mona ngo wami satu kayo na yinika yote boza bisatu na lo bango wami satu yako bala koluka mama na ye wa ko tele na libala te yo monde ozofu zela to bandela isusu na zaina ngambo na nga amona ka charge na zaki na ngo abatela kinga taki zengi oyo te kizengi mwana ukizengi ta boza misatu na liste na ngati na liste na nga boza 3 bono baki Rebecca ngana sali kinduma na batu mususu ya famille na ngai te na lingi mutu famille na ngate na lingi mobala ya na ngate Rebecca ndi mobali na eponga kaka ilo mabeo ndi na mabeo soke zakata mobali na nga bimina avanda wana lokola pona ki mobali na ye na baki asala choix ngai be mobali aponi mobali na za librati oso yokanga na zolo keleba problème oso yokanga na olukaye tala na bande ko yebisa bino boza matoyi kizengi na yonde lekebelo bande ko yokanga zo sebitoke papa na bino o bozo mwana ki mutu mabeo aza mutu malamu na bande ko loba ngo boza bana mikete ese na zaki hypocrite na kona kisa yo ko kata tenge na yinika yo te boza bisatu na lo bango bo bisatu yako bala koluka mama na ye wa ko tele bana libala te na lo za hypocrite no la yo peza ko mona ke wi mama o ko bitu na peza ke mama o ya biso te ko na zo répéter vio nga na sala o na lapaka ndai na biso ezaka vi mona ko sala te mais na sala ka mo pona batela bino o retourner yango bozo nselanga ndina fala tseno mutia mabeti po makambo nga na sala na vanda boy ebiso na kuvanda mawa nzambe na penda na lobaki ndena yimo na kili bala bafusa kingati biyo kwa bafusa ki papa na bango abane kolinga basi te bameka kaye mengai na ndimaka ta libalo na motema moko pena bale ko yebisa ye ngana ye na ngali bala bameka kingati ngamo ko detambuye motema na ngana ndimaki penza kete tsona kile libala nga bafusa kangati mero kuna ngana ndimaki zekoma ke kumenga cream na sala makambo nga na salaka na vie na nga na ndimaka te na kosala ngo na salaka po na pesa bino vie bolia bomela boya tuma bitenda bilamba ya 200 ya 300 na somera moto ilamba $100 te mususu okutu ndenge aza boye no pita na mema ye te asa yebisa nga oweza le patas na lobango
Yo kasoni. Lelo ndimi Rebecca. Lelo yo di Rebecca. Yo lelo. Moni comportement. Wana eza mama na oyo tukoloba mama siko mwana mama na mwana bazoswana ba voice. Donc Rebecca za kwa leki na bango asuka avant suka. Bato bapesa ko mbongo na bato balanda kuzoba na yo. Ngala boy na bimina mambo tika na kinye. Na da kizengi na azo bana ntinya ozo na ko. Donc je sais que muntu kabe ya bato ndi batambula na ngwana kazu keke tuite zuli kambo. Balingo kate. Yacho azogi asepa mari ya lali pongi. Asa ulala, lobi tonga ina tuni. Oh, tozana bango bazana se. Bien, ok, c'est bon. Mais c'est que tu journée mon mabou. Nati mora benga, oh, moi ça y est moi ya bien lobi, azo nga ti lundi. Oh. Na bengi ba camarade na bango, ba ko bete bete mon enfant. Yacho lobi azaki pa mari, chance mari ya pa lobi na bengi lelo. Alobi ake kuna yacho ko mo beta mon enfant. Oh, abi abi sous place azate. Nazo comprendre na ngote. Nazo comprendre bon ndina zabo bambongo na ngani nyonso batekaki na sina ese pa yamo fongo la maison ya bibwa ya dépôt na maison oya awa ese pa yamo sikondi ba mona na tebo na oyi bazina bandela api luka uzwambana na yo opesa bango éducation puis ocha bango na maboko ya nzambe eno oganga ndenge ozoganga bo mama tozawa yo avokufa il faut mona nano après le voiture on sait que nous avons bien parce que vous avez mal nous avons coupé son vie pour l'ail tala vie ya bana na bana yo encourageant nous les mal yo lingara bango ba basa la telo ko mote mais ozana makasa opesa bango éducation ozana makasa te ko sambe matata ko mo sambe ko lukela bango tanzania yo ozana makasa bo so to lobili kambi yo telemeni mama reste la bala ina bala la loin maboko na yo ganga la yo lubana somoni koluba décision na zui eza décision na ipana ngeza d'éducation ce que éducation bo éducation keli bango place mosusu na olanda mo pesa ngana landa kana linga koyoka makasi naloba mukie olobi so tata wana mezala ki bana mikete ba mibela nga bana mikeba keina ko biso na tata wana chibawe kanga yo penza chibawe lata bino no so monika reunion bosala ki wana boke no so bosisi reunion na bino bosala ka o bokota ka reunion polo baka una muloko na yo ikota deja na motema na ngai vanda ngabia alobi bien que bovandi na ngai reunion bovandi na ngai reunion bibawe lata bino penza bibawe kanga bino elata bino penza bibawe lata elata bino wana mama azolakela bana na emisatu Maria Ntumba mama social oyo na mususu Rebecca boyo kanan kanga bino boko mona liboso ao yo ngati mkolela ligogo ndo bimama kwanza ngana sana kindumba kala boza mike mabe moko komela ngate ponzamba mona ki na bale nazo sala mona zo cha usazo nazo sala na cha usanga binzambe charge lekinga yo ndo mutopesi ngabana oyo poeza na basi lokola bino basi lokola mwana oyo azoluka mwana na mwenda azozwa ete mengai suko nazoluka mwana tozo pesa ngabando opesi ngabana oyo sikona olesa bango ni charge de kebele na bando ne bango bina sana ndenge nzamba eko tinda mobile na bebenga eko tinda bebenga sepeli nanga akoma so ina bania nazo gérer bania nyoso mbongo na mbongo nazo tula na papa bino tala ko bagisa na fo mbongo na bana mbongo yana nga moji mutapesa nga papa bino bagisa nga nande bokola bobona kana tikala ko kweya lokola mama msuso ba kweyi bazongi no ndako mibale moso azimo ba pesa mo bazongi wenze na bandana bote bana kedali bongo chili loyo so mona kana kweya yo mona kana kweya ka bobituna kite bobituna kite bomona kana kweya ka na kweya kate ponza basunga ngai mwana moko te azwa problème yepe moko azwa problème tenga ba nzambe na suki charge on azo kokate opesinga bana pesinga sagesse atina nga mobali ebenga soutenir ngai belé mbongo chilelo na zakarango na zakarango odefa kio na pesa ko zoko kozo soto yo mutambongo mbongo azana mwana te nini te ngana le kio na mbongo kaka banalo sur le poste no si bana 10 na bukozo ko boko la mwana moti akoma na ajana na mbongo combien yo na mbongo yo tala ozo souffrir odefa ki chose ke lobo le ko zo sala mbongo olinga ko zo sala moza ne lokote
Nazo wazi mbongo bana 10 ans na maniko luka benaza na combien et vous na kenda pe poto na tonga ba immeuble. Mais pe na tonga ba immeuble. Bena kenda pe poto na tonga ba immeuble. Taki zengi oyo. Taki zengi oyo. Et le quoi bana mike e comme so tata boko sili sango. Boko sili sango biba wela tabino bezabino boko tout. Maya mama na bila sana kana na uma kasi. Koma mwana ne mwana munoko. Aso le mbokutaka mususu wana. Abosana me abosana te. Makambo yo obo swana kana ye. Oyo ngana keleke ko lobe na ye, oyo alobaka na ngana swana ka pe na ye makaba lobana nga yefse na bosana ngoti. Ngana memera hôpital te, ngana bota ye te, ngana sotia ko zo swena ete. Aloba mo yefse za motema na ngana bomba. Bozela bokomona penza. Kandenge boloba kikamoni ba mama oyo abota bana mekena usena mo na nzela nga jasim. Ngana na kufana swe pasa likinga na ke manje na nzela. Beba yebi ke mama bentel you are like kane na solo baboy. Otu na papa na binoti ya kwese noke bombi manzela mwana mwasa na zakandoki o. Bino kasile papa bina lo bagina zakandoki akosa na bino. Akosa na bino mena zo kama nenga zoti kayo ozolinga kaka na lia yo sikoyo be na bana tala. Telefona bomba ngombo ezana motema na nganda ko bemisa mote. Ngombo bemisa mote. Tande papa bina zo ke mwa mwasa zangu bino katsa zo kosa. Andoko sa lelo peza na katsa zana confirmer ngo. Mena zo zela binoti. Surtout yo ndi na ozela binoti na ozela yo. Na ozela yo motwa tre yaka obimisa ngalo pa mwana ozela yo. Na ozela yo bo bimisa ngako. Bo bimisa ngai. Tena ko bima mais kotika la histoire. Donc bana ba bimisa mama na lopango oyo papa asomba mais bana ba bongisa desko bana balingi ba bimisa mama na lopango. Donc papa bango na mama na bango bakabwana. Ocha matata tena kubima na olinga na mona none lungina yo na mona ye tata wana après ça ikotika la histoire na so bichiki la tuboya eko sopana. Toza mwa ko lokotako. Eko sopana bichiki la tuboya. Ebo ko boya na ko sala ta video note na kubabena pete. Nazo zira dela zo lusanzo. Nazo zira dela zo lusanzo. Yo kasita boya ke bobi sana osami dondo. Na osami dondo tena ko bimba ko kele nanga. So moneso mukele ko ninga ne pe ko tira la histoire. E ko tira la histoire no ninga na ko nimba pete bichiki la tuboya. Na nimba bichiki la tuboya. Wana so bichiki la kiboya ngolo banini. Baluba, est-ce que vous avez? Maïdiso, il y a des à cause. On a na tabula kindumba pour la bogo labino. Na bane boya biloko kindumba ya zuli ya bino bolia. Ka ngana bolingo nga oyo na sala ke mabe ko bino tuna bandeli yo. Na bandeli bino mabe ko mela bino te. Ina sala ka ndenge nyoso makuta ya makuta zo momoyo na shimo na pesi makuta kabeli azu yango ngoni mo sala bino lokote sagesse au moins si mabe ayo sabina bino kwa tena yuma o vrai ya ke vrai tuja ba bibano na souffrir na kema tete ba momoko na bomba ba ngote na usana ndenge na zaba yana kama coach bayana kama mikolo na vanda na bango mama ko tamula na vie za bien ko tamula peneza bien mama bana mokolo bokola mama lelo bana ngo komi ngai mama Vicky penza baisa na fosala bo batela bana nayo yana sala kipera bi ana mobali moyo mawatika pena batela yi ozoyoka na batela kai anenga zu mama na ngai ko comprendre nenga akimi chambre akiipe abumia ngo bien na pete na ozela bino oyo peza iza livre ko mama ata moko akotika na kobeta lisolo et à voler la région pour le baquet maman pour ça na bango te pourquoi yo zo pointer na musapi na olingana ye bayo alinga pena ye boyo kasina na obanga yo bena ko bondela yo ngana ko tibo bondela mwana te mwana oyo mobali asunginga to cheba yele wana ni mwana na ko bondela mais mwana o ngana ko kolinga moko mobali za présent azo sale loko moko te avandeli pe na ke boko le bana aya abadi ko figa abadi ko tabusa na motanga na beba motakala kwa mama na botanga nyoso lezali boke na kangaki siko ye abisa na motakala na libosa bebali nyoso oya yebite boyoka be oyoka te amusuba mona kati si
masiko boya koloba nanga ke boyena boyena bomoni te naozela bino tala bavoice bien naozela bino nazoze kindoki ya makasi napesi yo siko defi sala soki ndoki ya makasi nalamuka nde te ndoki wana mwana répondre maman papa kuta bapotinga lokanga te yo olokanga obandela papa kano swali yo soka na binanga te zela okopola nakopromiso na suka wana eloko osalanga te wana mwana oyo auti oloba eza mama mwana orépondre mama jésus wana eloko osalanga te eloko moko te mabe ekomelanga oza eloko te yo moninga na opanga yo opango te ngana maria na rebeka to basusango na nzela te ngana amushela mpe na bana osalaki nduma na nga ja 12 ans mpona liesaka yo lokoso ya mama oyo oyebisanga nga bajana kosesanga te ndenge okendanga na okende no mabe bavoice opina na osala okotika na baarchive avi na yo mpo ngana o tokomonana te yo te nakuti batuti yo na mutuka na eleki na otelema te mpo otikala komona ngai pe te bima na vi na nga nayoki sonso yani ya koko na oselanga meso to ya kopesanga mbongo na sa meso o misuna esala te komi liboma lokwanga indoki ya makasi nala okomana badivoire ndeni yaya mama azalaka kaka moko bamama oyo mona te tala niveau complexe bozango na famille na bino bamama oyo osengi pardon ya bamama babota te bamama oyo baa na poto komona bango te mais ocomplexe bango mpo baa na poto osali video osengi pardon mais ozoprécise ke nasengi mama na nga te mama viki te donc mpo na yo epa mama bota omikitisa te ozomikitisa epa bamama bavoisin ozomikitisa epa bamama baninga omikitisa epa bamama oyo omona te yaya wana ezaka kwaka complexe te oza mpe na lâche parce que nga vana respecte bamama baninga ifana respecte nango asumbanga donc respecte mama camarade te na manke yanga non ebanda ndenge naki orespecte mama balabala yanga moko na ndako na respectaki te ya complexe moko mal placé yo kasi so mama aza na poto abengi yo 0030 ebengi yo yo kasi sikoyo eza numéro ya poto nde leki mama abota na valia mpo ya bota wana bikonga jamais yo kasi so ekode moko ya poto ebengi yo numéro 232 alors mama social olobaki mabe oyo osengi code numéro wana pardon po eza ya poto ya mama bino ko eza plus 243 ya Kinshasa oso précise bandeko ba audio eza tellement ebele on en sait la bien en première partie deuxième partie non c'est l'émission mosusu bandeko non qui passe étant que une femme non qui passe komona mama na mwana koko matina niveau yo mama alobi tokotala boza bilakeli mabe bota totala mwana pa lobi bosa nanga na vi na yo ato omoni nga batuti nga na nzela leka yo ndo kosuka kopola na kolakisa yo mama haibo naoka cher depuis likambo naoka yango depuis avant-hier nakanisaki yango eza base maintenant ya comprendre que eza mambo solo ba papa ba mama to comme l'émission na souka émission parce que le temps nous fait défaut ba papa ba maman s'il vous plaît il faut assurer éducation ya bana et puis kolakisa bana nzela ya nzambe donc au moins que non femme eza famille moko donc poto ezaki makasi koyoka mama alobi abandai kosala kindumba po abokola bana siko so awusi na mbongo na kindumba wana azwi mbongo wana apesi bayaya na ye bayane bazalo kwa bakoche babiso ki yo bio ya opesa mbongo mbala moko bana bakobeba yo pesa mbongo ileka na nzela na biso saka lokola biso bato to bimisi mbongo opo bana bazwa sanga te babeba te po azaki na ndako azaki na mobali ko na ndako libana bandeko ba mambolo beleke bele awa o sentir que famille moko busoto famille moko ya luhuishi baloba ya poussière non tout ça est un fondement nga au-delà de tout non mambo bela olobe mais le temps nous fait défaut parce que je respecte le temps de
de nos internautes parce que le temps est à la caca. Moi, dans le bébé. Là, on a un petit peu de voice, mais il faut dans l'oba. Nous sommes un fondement, un base. Maman. Bala ba komiti na niveau ya koloba maman zela okosuka okopola ngana yo tiliwa. Ce qui moi na komiti na niveau ya bisa maman boy non c'est la maman. Talaka non maman no yemodo. Maman ana TikTok. Maman sala ka ba vidéo. Aocha vidéo ache mulangi ya masanga. Aomela. C'est quelle famille ça? C'est la honte. Ba maman bo assurer éducation à bana, ba papa bo assurer éducation ya bana. En plus on jusqu'au nzambe o laxi nzambe likolo, o baxi nzambe likolo pardon. O laxi bana nzela nzambe. Nga depuis na botama ti na ndenge na longwa Kinshasa Kinshasa te na ndenge papa na biso akufa wana na kin na tikala jamais comment na papa na maman bazo swana basimba na nzoto never le bala zaki bébé to na zaki na sa pongi na yo kité mais na ka na conscience boy na koli wana papa akufa ba 2008 na tikala comment na papa na ngai na maman na ngai place ba swana te est-ce qu'on n'a jamais ba cause ba solola ba ko discuter mais oyo comment vraiment te que non ba na chambre na tikala comment na te place papa zwamba tabeta maman na tikolo mona na misute na tikala comment na papa na nga alati culotte te mais ba papa muso alati culotte afin na tikala comment na te na tika ko mona place maman na ngala ti mini jupe aujourd'hui na tika ko mona te na ndenge na kolabo mais ta niveau maman na bana bo fandi bo meli bo tu masanga bo me bo filmer c'est quoi ça woni ça no ba c'est quelle famille ça na ndo ba vidéo na ba TikTok na ndo ba ça c'est quelle famille. Bande le temps nous fait défaut. Na vidéo na audio. Eza tellement ébélé awa. Là on a lobby mingité. Bande ko noki ka passe comme on a talaka niveau maman zo bana ko lakisa bino na bana. Ponini bana babongi. Ce qui est to clôturer ka na moi tout ça la moi synthèse mouké. Moi ce que je comprends eza que maman a moni bana ba réussir. Maman azana ba gender nae parce que maman zara mo zo bina na TikTok moko zo sala ba vidéo na TikTok bona parce que comportement ya maman bana ba sepelaka nango te siko eko coïncider que bana ngo pe éducation bazui ya malamu te baza trop mal bouche ata maria wana liboso ndenga zalaka au monde ça ba change de parole bazo finga na ba TikTok talaka ndalo bala pasteur walesa un papa. Quand mutu wana betaka mbunda bomonde a répondaka pasteur walesa et ça va te beli bazara choqué choqué ce que mutu en éducation il y a bien est-ce que les gars pour répondre un papa comme ça bandeko ndi tous on a réseaux sociaux oh to refléter ka éducation autour na banda kuna biso mais éducation to pas mes parents yango to yaka na to sala ka taka na ba réseaux sociaux te quand net se comportaka ça montre déjà à la base. Mais ce que niveau maman na mwana maman le bien que ça kindumba pour beaucoup la bana oui c'est le sacrifice d'une mère yemo ko yebelo ba maman bana pe mingi ba fiva na kindumba on est un sacrifice oui to matato kita maman ata tambola na koka ta aza chel na nzela azaka maman bana okoko matina niveau te yo otokotala tala quelle éducation siko maman sociale wana pe abala ma belle famille ba yoka ba audio na mobile n'est pas yoka ba audio siko yo mutobala yo na maman nozo finga maman no ndo kindumba mais mwa kindumba wana maman na yo abokola yo na mbongo kindumba olia lelo koli yemo maman sociale lobi ando sala kindumba audio asuka na chelibino asala kindumba na âge ya 12 ans pour beaucoup la maman hey omundi wana o senti que non sorcellerie zo rien na famille wana o senti que buzoto
Kaka la place où on a vu Rebecca, les qui n'a pas eu avant-dernière, il y a jeune fille qui a fait quelqu'un. Maman n'a pas attendu qu'il n'y ait pas les qui n'a pas moi si vous sur Rebecca, à Balapé déjà. A que nous concédions mon bal naï. Est-ce que bon, mon ami, il faut la famille? Ba papa, ba maman. Ba papa, ba maman. Ba maman, biso da basali misale. Mais, ba biso o, ba génération o. Pe bandeng yok boko la bana. To ye bandeng yok. Bota no iloko. Non, hey. Non, c'est l'émission, parce que le temps nous fait défaut. Elle est comme derrière la souka. Donc, il faut dans cette émission, nous sommes sur la mambo bien. Parce que ça mambo, it happen dans ma famille. Au moins, la famille moro, alors, merci, je suis pratiquement à la fin. On se retrouve next time avec un nouveau numéro pour toutes ces émissions. Ok? Merci beaucoup. Bisous. Bye bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.